Mais patron nga, c'est Koffi Olomide. Ouais. Nakine na mona patron mon côté. Tala, pourquoi ça na bien faire l'équipe bino na nyoso. Mutalakisi ba artiste congolais qui musique ça qu'il faut ajouter. Musique ça à cause musique à peu boss. Bino on y va banderole par-ci par-là. Concert à $2,000 à $3,000. Il y a même dit qu'à fait tu m'auras en Rotana 100,000 €. Bon niveau te. Bota ma côté. Bon côté. Bon. Guerre baluka bon côté. Kwa bana. Bon. Na Kinshasa awa. OK ça va foutre à Batu. Et quartier la terre. Mise nyonso à Congo. Avant na balon diembu na ye, ay bin diembu Koffi. Ba répéter na bango ngo. Oh mais est-ce qu'on a lu ayemba des espoirs, ayemba yo mukie malobe yate. Oh aye. On va pas cadrer Batu. Koffi ozoya ko cadrer ye. Akola saye côté ba sa ezangaka, côté ba tsaka suka limungwa à comprendre kaka. Mais talent ezali. Bon. Amfumu lengi lengi. Betu tu yanga leri keri ka ko community selamba. Batuge ni fumu ino keri ko she. Ah papa uki. Sari sabana. Waya lwa mu mudila kena. Ambo. YouTube Metro Makengo télévision na Suisse. Ozorudu kwankunga mimbot. Ima théâtre mwana mambot. Landa YouTube télévision. Salon Flori. Mama moimwene. Mama mwene kuna yuyufuna. Roger mwana mama bala. Boyigoyela. Ungeri kimakanda boyigoyela. Yafisa lengi lengi. Feroze ayagine. Feroze makangwe. Feroze makangwe. Metro Makengwe. Shadombala. Makengo. Merci fidèle internaute de Métro Makengo Tapis Rouge et merci Nandeng toujours qu'on continue qu'on renouveler confiance à Bino la carte chaîne à Bino parce que Bobby qui boya Bino Christian Vangou autrement dit Papa Bombo ça sera toujours on a pour nous recevoir Sabino à travers l'actualité pendant la moto donc news out au raté donc lelo toza bongo na Miss Lolo donc yende vraiment to panzana inteke na kati ya émission na biso lolo to rappeler que Miss Lolo pe au kota quartier latino ya quadra koramana Koffi Olomide o va bien que mikolo lever agua donc mai quoi donc après retour à l'andi japonais to après bongo na lelo na Miss Lolo au à côté déjà latino to so on est par rapport à l'actualité latino donc ba Koffi fi nyonso donc vous allez vraiment brancher dans cette émission parce que bon yo kapena date pe il y a sorti officiel il y a légende parce que bolela le moi trop par rapport il y a disque na bino légende ozo mabongo bientôt là alors Rati kaza de caméraman na bongo de Sanme Atiroku au sunga biso déjà au sabiso de invité na biso donc Miss Lolo à qui je dis bonjour. Bonjour. Bonne santé Miss Lolo. Kitoko. Balobi latino. Papa mokonzi. Papa choix ezate. Mikoto benge papa choix ezate. Papa choix ezate mais obi que apparemment on irait depuis qu'à merveille ramba outi poto bino nyonso o sopa na wana latino parce que non latino mo me apporte pas na miki. Non. Ngana no artiste et musicien. Yo yeba te ngana obina ngana oyemba. Non ça peut se porter parole. Bon. Ngana tout côté. Pas tout côté mais la latino apparemment to biki ba signer le cœur baza déjà mais yo est-ce que ton oye vu que Miss Lolo peut passer mo mettre ba décaler mais ndeni ba sur côté chanter mais ba sur côté ka lobelara n'est-ce qu'à porte parole maman nga signer le cœur ayemba charme na Kinshasa oh monde entier mdeleki sino ayemba zate ngasiko na ndima kati munda mdala ndenge na ye asala ki star na ye Cindy ayemba so Cindy zo yemba donc banzete zo ningana chaque des poules maman nzoto abatu Cindy ayemba luka mto lela akaresa rasha ngasiko na bwa kaka ouais
Mais latino, tant que porte-parole, chanteuse. Tenga rosana nga pe nyonso. Na ko bina nek lo bina ki fort na mo fleuri. Nga na bina est fort. Nga na bina kana yemba kana lo. Pour les artistes, tout est art. Ngwana. Pour les artistes, tout est art ba nini mais ce qu'on est nini ma solo ya latino la minute to qui apparemment on irait bino na wenge bozo kana teli comment on une pena Miss Lolo. En tout cas vraiment nga pena na yeboe na ka okumisa papa chou ezate po mikolo to benga Koffi Olomide papa chou ezate makambo wana vraiment wana nakipala nga ngote parce qu'on y est papa chou ezate alingo a audier mais l'actualité est-ce que je peux excuse parce que yo bobi que na mitu actualité za moko concert le 30 jours wenge ba frère bakutani ba beta ko ba frère bakutani ba beta concert na bango ba frère na nini baza ba camarades bakutani ba beta wana mamu na bango mais soit apparemment bino nje bo diemela na actualité Koffi Olomide diemela na actualité Koffi Olomide da beta concert fête moko ba $100,000 te Koffi Olomide ali komaka to ya makasi niveau ezate ba Koffi te ti wapi longo atinga ba Koffi te parce que pour nous scope na ndenge pena gaz na ndenge pena succès ba actualité ma solo na wenge na quadra koraman yaya kotia kutu oyo tangi komote na Kinshasa awa orchestre oyo yaki Koffi Olomide ezate Koffi Olomide azali Michael Jackson ba Miss ya Congo Miss Lolo ouais mamolo bana contrôler encore bango nyonso wana ba via na Koffi Miss nyonso va bima envia Koffi mutena masola car mutena sola mapangu mutalakisi ba artiste congolais que musique eza ki foyou te musique eza akoza pe boss pour la sera kala ba bazaka sente trop si c'est ya remonte passer par là mais okiparo même na ngote mais ba Koffi Olomide ayeko la sabana kilike koza artiste et qui foyou te koza artiste eza musana na yo okobongela ngo pe okope boss loko emonde akoma blague te. Alors, Miss Lolo, déjà, tu as rappelé que tu as la fièvre, non, on a matongé, mais nous avons matongé, banini, net, tu as matongé, tu as mon vivre, mais ce qu'on a dans latino. Tu as beaucoup là. Tu as moi matongé, né grandi, mais on a pena ça, on a Koffi Fil depuis Kala. On a Koffi Fil depuis Kala. Donc, on a son moninga boy Koffi Olomide. Maintenant, on avait beaucoup le temps à l'époque, ton père Azalagi. Ah non, pourquoi pas? Tu peux faire un botte, un problème te. Mais quand on a c'est Koffi Olomide. Ouais. Naki na mona patron mon côté. Tala, pourquoi ça na bien refaire l'équipe bino na nyoso. Sauf na Koffi, téléphone est fina, Botswana et Camerounais, banani. Koffi a bien amaka, a sollicité partout. Et puis Koffi a marché te. Bino on liba banderole par-ci par-là. Conseil à $2,000 à $3,000. Il y a des gens fait ils m'ont en rotana €100,000. Bon niveau te. Bon ta ma côté. Au côté. Bon. Guerre baluka boko côté. Kwa bana. Bon. Est-ce que Miss Lolo ibisabison parce que sangote na pena bino bana basi na kata latino Koffi akangala bino na palais bobi marate ba pekisa bino bo sona ba ndeko mibali. Est-ce que yuno za bo déjà ba kangelio na mon fleurito nan ba kangelio te. Jamais on est le kuta. Koffi atikala jamais au kangamutu. On est le kuta. Koffi Olomide azwa ba bandaku. Ala, bosa na Koffi Olomide te. Na Kinshasa awa, okesa o efuta batu ya quartier la te. Orchestre open et ça ba artiste ba danseuse baza la canon quartier latin et puis star ba mona gaete yo star bitambola tambola bisenga oluka nini yo moni Koffi Olomide apesanga mayele moka bi miss folinga batu ba mona batu ba luka yo bon ke butu moy okota kia donc ekiezongi ena tinate papa chou ezate mtakokana zate. Mais ce que tu as dit, c'est que donc même hier, moko le quadra koraman Koffi Olomide, le bon on fait très bien à fanatique et Jibé pena parce que Jibé pena plaza vrai star. Ya moko na biso po, yende pena na mo na raté. Antoine mambo wana bien ngote. Ngana ebi kaka Michael Jackson ba Miss ya Congo, papa chou ezate Koffi Olomide. Ouais. Ah. Le yo boy pena ki papa chéri ndem tapena vrai star pa mo na raté. Koffi Olomide faut beta ba tabula ite.
ozongisa Kofi wendeni faut mettre batabula yo komata ti likolo ti yaya tala ata oboyi mais ça motema oyebi histoire bachangeaka te kata lai yo moko ezoya pa Kofi Olomide osenga mbongo te wana nayebi te ba jibit jibi chibeza whisky oyo tomelaka kata lai soki pa Kofi Olomide kosenga te boya pana ebolela bolela Kofi fula bino abana bobima bokeluka vi na bino niveau eza te parce que komona Sankara lobaki ke no basamba na patron na bino patron no tana avocat moya na 17 avocats en tout cas pena ngana ya masolo wana te donc ngana na mimi kaka papa cho eza te papa cho eza te Sankara samba na ye non na beta na masolo wana te et pas linga po yo kango te linga ngo te. Ah bon? Parce que le Blanchard Mosaka ou Azolo Bakeno, Cindy Lecker, Nenga Sanaba Pesa, Andimina Kumaneka, Andimia Kumanemo Moussala Cindy Lecker, mais à cette condition, donc Papa n'a pas mon Cindy. Papa bon ça yon onne. Oh, na tuni Bagna Basaka ba bureau ba banane. Ba benga travailler na mo Moussala. Soko sala koza mwana Moussala po, mo continuer rotinda yo za mwana Moussala. Cindy na deux parcelles na yebi ngote. OK. Deux parcelles qu'on fait assembler, na yebi ngote. Botra kengako, appelez deux parcelles, na yebi ngote. Bon. Oh, Cindy se respectaka. Un danseuse charismatique, c'est Cindy Lecker. Kosaranate. Amelia Sacha, l'andanga bien. Sois de guerre, l'andanga bien. Bon. Na Kinshasa awa, Kofine Makambu. Eric Wena, oyo kanga bien. Kofa l'équipe bango nyoso. Blaguité. 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 Na koti mambango, blaguité. Oche toche. Oche toche. Ari machine to makambango yo koti makambango boye déjà makambango ba bazalo ko ba Blanchard Mosaka yo ko so na bango ba Sankara de kuta ba kenda poto bana ba parler niveau wana te ko tsanga ba niveau wana te Mosaka mtala ta Kofi Olomide Mosaka mtala ta blamane mona na patron na alaxa ko pena ba émission mutaleki na mbongo yo tande mona ye mutaleki na mbongo osomba yaya mutama so musuko te alaxa pena blamane ke photo pena to monde o kwa trata ye par l'action so za ngwanzu to ndeni ya pirate pesa la Kofi Olomide Kofi azali no kese munene na mboka oyo tous les misères congolais revaka abeta pa Kofi Olomide tango misère ye osala nini koluka musala abeti porte Kofi asuyeti bon et puis Kofi Olomide a invité ba parents ba misé nyoso na Pullman les premières ba tata abi bien ba misé nyoso ba tata na bango bona Pullman so yete moi on soit cadeau te mais so bien so yete a moi no biologique te invité ba tata ba mama te ba tata. Parce que on a elle quoi boluka polémique entre na Blanchard Mosaka parce que Blanchard Mosaka wazali porte-parole à Jibé Mpiana bino osumwa na ya intérêt quartier la TS Blanchard Mosaka je crois ça la pas Jibé na Kofi binemi est moi aroya non Kofi Olomide alobi bien les premiers juillet tous les musiciens boya après ça bino ba cadeau na bino mais il faut un papa bino. Papa na bino fo ya na ye. Ye ndo signer contrat na. Mais ce que yebisanga non peno, yebisanga non pena. Kitso mela pena, mela non pena moi so yebisanga non pena. Bartiste bino o gang la bozui. Bozui Blanchard Mosaka. Bozui na nani? Et bozui moi na Blanchard Mosaka. Bozui na Ronaldinho au te bon na maison mère. Ouais. Parce que ba ko stand ba ko sa test na bango, ba yebi ko ba nzemba quartier la te. Mais bozui mon ndeni. Oh. Mise nyonso a Congo avant na balon nzembu na ye ebi nzembu a Kofi ba répéter na bango ngo oh mais ce que Ronaldinho ayemba désespoir ayemba yo mukie malobe yate oh aye o papa cadre batu Kofi ozoya ko cadre ye akola saye côté ba sa ezangaka côté ba tsaka suka limungwa a comprendre kaka mais talent ezali bon blaguité en tout cas Mr Lo talent ali choisis ma tata Wabel Orango talent ezali Emelia Sacha talent ezali Sois de guerre talent ezali bon Eric Wena talent ezali
Les amis de Matongé, le 3 juillet, la marche de santé, tout à 9h. Tout décollé. Bon. Les amis de Benito Kiangoudi, Kano. Kali Boulibaly, Kano. Benito Kitoti, Kano. Et puis, Mikono Kofi Olomide Nani. Papa Gounagu Kano. Comment on appelle ça? Papa Gounagu Kano. Papa Chouezate. Ah, monsieur, on a moyen de voiture, on a la poto. Ngaza artiste oyo na somba ba caravan na masola ka ko betela ngate na somba caravan et puis confiance somba nga kala ba malebele na même na eba confiance na beta pa na ete na zo ala wala za fie na nga pena patron na ngai président na ngai papa Chouezate. Alors, merci beaucoup, Miss Lolo. Tu as commis vraiment Nasuka et entretien à Bisso. On a habité dernière parole rose à l'emprunt à Bana Latino, Mion Sobarota, la partenaire monde entier, oui, ça va nini par rapport à l'intégration dans le Nakatia Latino. Donc, Nabi que Paris, bon, c'est peli pour un médaille de la joie qui a un sepel qui. Comme on a Miss Koulibaly, ailleurs, pas ici, il y a papa, donc la zongi. Donc, on a zongi nanda kunanga. Babi, papa, boya, ba, on était. Ok, no, yangi, so esim. Ogoya, papa, oyambayo. Na zongi nanda kunanga. Donc, le numéro nanga, c'est 081. Maintenant, on a plus 643, Ouli Mouchen, ça, bien quoi. Plus 243. Donc 081 24 82 463. Parce bengi ozwanga moko. Ah oui. Ouais, c'est ça. Donc ma tongue mobimba e monde entier. Bon ça derrière Koffi Olomide. Asala et puis asala. Wa bel orango akufa. Mes condoléances. Vous comprenez? Ba prêtre basé belé, na bana rotanga awa. Toko Matilobi, Amelia Sacha, Eric Wena, Kano, et Kiri Biberon. Bon. Blagité. Na koti ma solo oyo. Nano Kano, ata bien, na sa danger, et puis moi la Koffi Olomide, na fier. Na quoi nanga, koyato mekate. Bon. Masola kana na leka beta bwana, na luka ba avion. Blagité. En tout cas, merci beaucoup, Miss Lelo. Tu clôturer vraiment. Ah ouais, là c'est aussi sur le bas. Masola sili mais. Pour si na boki moi 2 personnes de sang bientôt. Ah oui, vas-y. Bienvenue bientôt ma. Beni Kitoti. Koko. Viens na ngai Didi Kosi. Yo yango yo. Toujours quartier à tel ikolo. Ole ke ngazate. Papa Koffi Olomide, papa Chouezate. Oza Kano le kibango. Merci beaucoup, Miss Lolo, et puis merci, Namanogos Batal Bisso partout dans le monde entier. Toi qui vraiment a plaisir, ouais, qui vous qui est belé pour nous Rolanda Bisso, donc Christian Bino Pangoulé, on est vraiment tout clôturé et Bichon Bisso. Un grand merci à notre caméraman, donc Babi Rati Kazadi, le caméraman pour nous avoir dessin animé et à Kirikou. Merci, Nabatno sur Batal Bisso, la carte métro Makengo, tapis rouge, beau s'abonner massivement et merci aussi à mon boss, Papa Simo. Kabaka Makengo et à sa charmante épouse maman Christelle Mumba, des gros bisous à ma fille Liam Skris. La postalité Matou de Vendôme. Nakacha Londres, Matou de Vendôme. Nakacha Londres. Merci beaucoup, donc c'est par ici que notre clôturer Michel Abisso. Bye bye, ciao. Betutu yangaleri keri ka ko community selamba batuge ni fumu inu keri buje papa uki sarisa bana waya luamu mudila kena ambo YouTube Metro Makengo télévision na Suisse ozorudu kwankunga mimbodi imatea tremana mambodi landa YouTube télévision Salon Flori, mama moimwene, mwene kuna yuyufuna. Roger, mwana mama kimakanda boyigoyina. Ungeri kimakanda boyigoyina. Yafisa lengi. Feroze yagine. Feroze makangwe. Feroze makangwe. Metro Makengwe. Shadombala.